Bonjour à tous. Salut. Bonjour na bandeko nyonso balandaka Damaris la grâce divine TV. J'espère que bino nyonso boza bien santé kitoko nzamba zo batela. Vraiment lelo na ozwa bino vraiment bata mingi te naza na moi vidéo moko muke kaka na lingi na partager na bino. Pona ko partager na bino avant na partager na bino vidéo on na lingi na lakisa bino eza que si na bondeli bino botala soki boza abonné na chaîne nanga soki boza nanu te bo s'abonner bo partager ba vidéo po like bo bosana pe ko like te mo commentaire et ça la bien nga kombo nanga ezali Sœur Damaris la grâce divine na se présenter pour na bandeko nyonso o ba yebinga te o ba eza ba koti ba liboso na chaîne nanga kombo nanga eza Sœur Damaris la grâce divine o eza chaîne nanga na lobelaka na salara cuisine donc na lambaka na salara ba film na sala ba théâtre ba vlog na pesa pe ba conseil ba gang na sala nyonso donc ala kata chaîne na biso na Damaris la grâce divine TV to tsara ba polémique te to finga kate to sala donc ya ba rando ezala raté donc awa to sala makambo mingi ya ba cuisine ba théâtre ba vlog ba blomo ya bongo mais pona mo mikolo bomo nanga nazozala nazotia penza ba vlog te ba bloko ebele ona bando sepelisa bino na osala sute bolimbisa bandeko naza vraiment occupé makasi bika ba mama bana esala moya moko otiki mo makambo ba internet ozokipe na opendako esala bien voilà la famille ngai kana lakisa bino vidéo moko boye vidéo moko ezali ona lakisa bino siko bomoni vidéo oyo na lakisa bino la famille vidéo oyo ezolakisa nini ezolakisa grandeur ya Nzambe monene ya Nzambe bandeko na ngai bomoni soki bozobima olingi obima to bosanaka prière te ntango ozokita na mbetu na yo olamuki eloka liboso avo kitokota na douche okende brosser senga Nzambe merci pesa Nzambe merci Nzambe azwa lokumu Nzambe abateli yo pendant toute la nuit butu mobimba olalaki bien pe olamuki bien Nzambe épargne na ba makambo ebele ya mabe na butu alors tozangisa yango te botala vidéo oyo vidéo obino mo bozomona so na bito si to bosana kosenga Nzambe merci te et puis to rappelera Nzambe ba bien fait na ye bozomona vidéo o bozomona eza papa auti donc auti na ndako aza na voiture na ye mwasi naza na salon mwasi naza na ndako ye papa aza na voiture na ye mwana o bozomona aza na se wana eza mwana na bango mwana ya mobali oyo papa oyo alamuki na ntongo ka ndenge ezalaka alinga bimaki nene musala siko ndenge alinga kende musala boye la famille botalaka abino moko voiture na ye ezalaki na problème moko te voiture na ye ezalaka bien ezala na problème moko te chaque fois la voiture na ye akenda musala mais lelo voiture na ye alingi kaka akota boye po démarrer ezosimba te alobiki voiture na nga eza na problème moko te mbo ndenge ezodémarrer te nzoka botala eloko esalamaki mwana na ye ya bébé azalaki na se ya pine donc soki edémarraki de mwana anyati mwana na ye bozomona donc mwana na ye ya bébé aza na se ya pine donc eloko voiture ne ezoboya kodémarrer eza miracle ya Nzambe Nzambe aza koépargne ke ye accident esalama anyata mwana na ye mpo likambo so esalama yango la to priara mpo na bana tosinga Nzambe abatelaka biso ndeti na bamakambo ya boye Nzambe ka nde moto akoki oprotege biso bozomona ayebi te eloko moko te sikoyo soki ke voiture edémaraki ndani ati mwana na likambo mosusu esalami ya mabe mais tala sikoyo Nzambe ndenge aépargne asali ke voiture na ye esala te edémarre te mwana aza na se ya voiture likambo mabe esalami te ale na nsima nango mukolo mama mwana aye amoni ke mwana azalaki na se ya pine mama asimbi mutu papa pesali passe na sina muta musala ngo akati moi kisu musala ezati donc émotion esali bango sikoyo soki ademaraki eloko nini elingaki esalama
yango wana bandeko na nga tobosana te ko remercier Nzambe ko pesa Nzambe merci ko prier pona bana na biso ko prier pona biso moko pona place to fandi Nzambe yenda za mobateli likama be ate linge sala Nzambe ko épargner biso nisi na makambo boye vraiment apoto bato bobino pina o bosala ndeni po bondimela Nzambe te bosala ndeni vraiment po bondimela Nzambe te botano makambo boye vraiment po bondimela Nzambe te bosala ndenge nini makambo boye vraiment saka Nzambe mto akosala miracle boye c'est ce que voiture démarrer qui peut avoir voiture mais peut zapper vitesse au tika na vitesse mais pou au démarrer alors ni ati moi Nzambe aza malamu yango na tango to kotika même atabana na kati ya crèche on a ba école to prier pona bana biso Nzamba batela bana biso Nzamba zala na bana biso elora mabe komela bana biso te quel que soit eza nini quel que soit to ke wapi Nzamba zala na bana biso surtout que to tika bana biso na maboka batu misusu o elekana to ebite yo ki otiki mwana po ya rejoindre après mais o elekana ki o ebite Nzambe kande mtamona nyoso to senga maona Nzambe zala likola bana na biso vraiment ba parents to priera pona bana pona libota pona foi même ata so tiki bana na école yo mo pe place so kene po likambe ko komela ka bana te likambe ko komela pe na yo moko pe o mona pe place so kenda ki pe boye po likambe komelio ozangi pena moya ozwa su bana yango donc il faut prier na tongo la muki na tongo zo kitala mbetu Nzamba épargne na makamyo so mabe o esala mana ba journée na ba surprise ya mabe Nzamba protéger abino Nzamba protéger bana Nzamba protéger foyer o tiki pena bana misusu o bana na oba okene kokuta na bango kuna na école na maboko ya Nzambe. Dans moi vidéo ka muki na ela kibino la famille yango to bosa na ko prier te eloko l'équipe prière ezate la famille mawana Nzambe zala likolo na biso na makamyo to salaka otiki mwana na yo na école to o ake ko sakala na baninga na ye do makambo lekana to ebite to senga kama mawana Nzambe zalaka na biso na bana biskanyo to zalaka vraiment soki papa o a démarraki loko nini lingaki koma donc Nzamba za malamu yangwana to priaka to senga mawana Nzambe zala likolo na biso to bosana ko prier te Nzamba zala na biso na makam na biso nyos to sala to tsaka Nzambe liboso na tango zo la mukelo ka liboso o sala eza ko senga Nzambe merci o sengi Nzambe merci Nzamba batelio na butu mobimbe bele bala mukite yo Nzamba protéger o la mukina bana no kande bolala kinde pe bola mukeli en tout cas bobosana ko senga Nzambe merci te surtout pour na bana vraiment to sambela na obeta sete pour na bana pour vidéo eza pour na mwana donc to sambela ka mingi la famille pour na bana na biso Nzamba batela biso bana bato bazala bato mabe basala bana bato makao mabe bakutala na bana biso te Nzamba boma bango pena miso na nzela bana biso bamona bana biso te elo amuke kana ela bino la famille yangwana na bisa bino mo video moko amuke moni video o na ozongela zongela mba lebele po bomi ko comprendre po eza na ka amuke za mo ba 1 minute video ngo bomona la famille donc elo que l'équipe prière na mokili oyo ezate voilà ezaki bien ser na bino Damaris la grâce divine na pesi bino merci na bato oyo nyoso balandaka basepela kolanda Damaris la grâce divine Nzamba zala na bino po bosana ko like video te ceux que zamuta liboso kute na chaîne ngai nano sabona te avo bima na chaîne o ceux que kute na video oyo avo bima ko bosana te o s'abonner ceux qui penza mosima motema na yo o partager lenga video et ko sala bien liker commenter ba critique et ça la rabia ba critique ya mabete ya normal po ato finga te voilà Nzamba batela bino nyoso Nzamba zala na bino na lingi bino mingi to kute na ba video mususu bye bye.